Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Allô, bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga maman yani tout. Après ma mbote ba ma vie puis moko aussi mais est-ce que vous allez bien? Ba bino maman yani ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimia ezali kimia zalango. Et vous de votre côté c'est comment? Nga bino ça va, nazala nga na kati avion yo so Kinshasa ninge bomoni na la tsabino li papo avion utala na sekuna ndenge ezali nzambe vraiment akela moki bande ko na bisino na nzali solo betela bino lisolo kafuka fusko lisolo moza na suki o bapena songa taba o lisolo na bisibino ya songo tobo na bisibino ke lisolo ya songo tobo bisongo tobo lisolo songi na binga ngo lisolo songi pona ni bandeko lisolo songi eza boy tangu na ye ngai ndeko na bino mama ele aneti na komi na aéroport ya Roissy ndenge ezala kaka na koti na duty free nasumi mwa quelques cadeaux mpona bato ya Kinshasa boyebi sozokende mboka bacado boyebi kaka biso bato ya relation so baka cadeau mpona komemela bato esalaka kaka bien babikokabeza pobombisa eza ndenge wana sikoyo ntango nasilisi bandeko na ye sikoyo na gate na nga na vandi mpona kozela aire ya décollage na biso ekoka po todécolle po tokende Kinshasa mama na telemi kaka mwa moke boye na bibon nakenda na batoilette mpona na se soulage okende kaka nakendaki na toilette na se soulage namona kaka ndeko moko ya mwasi mpe aye wana kaka naosuka maboko mawani tuboni nga ya bisava o mawani zonga mpe tolisolo nga ya biloba abi ndenge na sawa mama niti biso mpe tokende Kinshasa oke Kinshasa tinga bien oke Kinshasa biso mpe toke Kinshasa omoni soki tobimi otaka place mo boye tovandi so otela liboso wana moni mwasi mo bokangi bameshe d'accord mwasi wana sikoyo oyo mosusu avandi kota mopanzi oyo alati boyeboye ngabi albi mama eza bambanda mibale bakutani ngabi bon albi na yebi so bambanda mibale bakutani mama bakutani bambanda mibale bango sepe kaka donc baekozwa avion mpona biso wana mais bazaka bana France mais baza bana ya province bambanda mibale bakutani tiaka boye nini botalaka lipapa avion mpona bayoka te botalaka ya lisolo songisongi baoya oyokanga papa baoya oyoka ngai apena bino betela bino apo mwa bien mama betaka lisolo siko lisolo baye bambanda mibale bakutani kaka ndenge ezalaka biso okanisaka koki bombandaka mobali yanga na basi mibale ezalaka mingi na Afrique ezoka mpe na poto
poto pe makambo nzoka pe ezali mobali na basi mibale do a confirmer bango sote mibale baye bani ezate ke oya yiba ko ite mwasa ndaku ayebi ke mobali azalaka na deux babo akana moto libanda ala mwasa libanda pa yebi ke mobali na bimaka ne aza marié aza na mwasi na yepe na ndaku bandeko bafandi wana baokende Kinshasa bango nyonso mutu na mutakangeli kusiko azobetelanga lisolo yesko aza moninga ya mwasi ya ndaku siko bakutani na mbanda na bango sikoyo bamesana moko so bakutani na matanga babokela na bambwakela so bakutani ata na bafete babokela na bambwakela mo baswana pe na batelefone siko bakutani swana batala binoti boswana siko boswana kana musika batala bino siko malchance te na ebisi bino bandeko nanga malchance te siko ndenge ezala kaka tobandiko mata bandeko oyo penza koyoka penza malchance bandeko oyo komata bamati na avion mama na ngai boyebi ke bakiti na bango ndenge ezalaka 3 siège wana moko na fenêtre mosu na katikati mosu na suka ndenge basombaki babiye baye kokuta na coïncidence baza pe na place moko ya kovanda donc oyo abetelenga lisolo azali leki ya mwasi ya ndako bakutani siko na place moko ya kovanda mama na nga na yebisi bino kokutana bakutani na place moko ya kovanda po nde kodongola na siko moye bavanda place moko eza te po taka bato baliaka eloko moko moye bavanda place moko eza te omaka bakomi kotelema okende kosenga est-ce que nakovanda nanga tokochange kiti te kako te moye tochange kiti sikoyo eza te tozalaka soka avion décollé moi sikoyo nani akovanda nani akotelema moto akovanda aza te mwasi alibanda alingi kovanda na kiti alingi kovanda te ya ndako alingi kovanda te ekomika ba boswana sikoyo batala bino te donc sikoyo lokola ngai lisolo na sina yebaki yango depuis na wasi lokola leki ya mwasi ndako asabeteleki nga deja lisolo yango deja sikoyo ezotombeke mwasi ya ndako na leki bango bazokende matanga bakufeli papa na bango bazokende kokunda coïncidence na ndenge baki kokutana na mbanda na apati ya wasi tina avion sikoyo mwasi ya ndako aki na position ya matanga kangi kitambala ne ya mwindu na mutu kitambala na mwindu misu peza ya kufimba botaka ya kufeli papa azokendolela papa aza na leki na ye sikoyo owana mosusu ya libanda oyo ya deuxième papa ye mpenza tuti mpenza monzele koko tuta monzele ya tuti monzele akokende yeki sasakama tuti monzele akangi bameshe na ye ya jaune asali makiyage ati bape bamatoi na ya minene ngai mpe napendika afi yango susu lokola sabetela yanga lisolo ngabi donc mobali ya ya na yo abale abi mobali ya ya mpenza abala ye donc yaya mwasi liboso na kati ya ndako oyo mwasi mibale mobali abala ye na Kinshasa amema ye mpe na poto yango nayebisaka bino mobali abala ye amema ye na poto yango nayebisaka bino ndenge bozalaka awa bolingi basysteme ata oyaka tovanda ata kosala kaka o bamariage na bino tosaka mariage coutumier mapa bakendaka nango na miso ya leta te mariage coutumier bakendaka nango na miso ya leta te okende na miso ya leta soki okende na miso ya leta eza très important soki obali na miso ya leta moye mobali akende obala susu mwasi mosusu ezalaka te botasila bino nano na busuku omwana botala nano mopanzi kote kuna omoniti oyo kati ya vie tozongi na lipapu po topeta lisolo bato bayoka te soki obali mobali bandeko bokenda kosala bamaya civile bokenda kobalaka na bamairie soki obali na mairie
moyen mobile qui ne peut pas la souffrance sous les arrêtés mais où ils ont la carte yo wana babali yo kaka coutumier même ça peut tout le temps babali yo coutumier to babali yo coutumier ofandi no kaka tango ozobana na mboka mondele ozobana coutumier wana mondele kontaka ngote pona yetaliete pour na mondele ayeba vraiment que boza ba marié il faut ko balana na mairie mariage à mairie c'est très important ba teko na ngai très important ce qu'on dit toza boy toza na kati ya vieux bango nyonso to basali siko nani akofanda babanaka osenga so ba changer ba place deuxième bureau azu chance ba changer place yana leki batikali place moko ye deuxième bureau ba changer place botala siko ya taille bino moko ozo voyager siko bokende Kinshasa yo nambanda na kati ya avion yo nambanda na kati ya avion na avion pe moyo ko bengeza te po benga ta mobali na moni mo sino ena moyo bengeza te do ba kendo benga ngata ba kuma Kinshasa siko to osela ne ko pour njili ko zandenge o yema na ngoma dilo aina mbanda seki faute ya visa nzemo boma dilo yema na posa nzemo mwana faute ya visa quoi donc visa et pour na nango mutu te muno sana posa visa so za makoki ba pesi donc sikoyo na tuni na lobi boye et bongo na mboka na biso ngo apoto kana ba salaire o ka mibali vraiment ba makambo kana ba salaire o ka koyo yango na peta mobali ko fanda na mosi na ndako te na bana na bino mo mbongo zwaka pour enjoy pour se pela na mosi na bana oki ko zo deuxième bureau akenda ko bala nini wana o nzembo bayemba nani comment ça s'appelle nalembi na kobombana nalembi mikolo nyonso se kofingaka ngai mama kulutuwe po ngai mpe babalanga lokola yo ata ofingi ngai ndumba po ngai mpe na bota na ye bana mama kulutuwe bana na yo na bana na ngai papa moko bandeko ebongaka te ya mosika kibombanda ebongaka te ya mosika botala na kata na musika mais oyo peza bandeko nanga botala bambanda na kati ya avion na ebisibino donc nde place bazana mite mezaka ko babila na si moko azomona na sauter na kangata oyo na sauter na kange do mibali oyo baza kaka soki aza mukanda na ye akenda kisasa kana mbongo mo muke wana kaka o de vraiment poto mo akepa bali pe mo asi ayepe na mo siti na poto bavana pe na province mo sa ndawa sala matata sa matata o ndenga za wana yumto koyeba boa deja mibale ndenga bisa mo sina yumto koyeba boa deja mibale na lingi pe na ye wana yumto koyeba ba mibale zaka ta ba imposa ka ta boni balo bazanga na mbongo wana ba imposa ta ba simi bale mais o kaka ya ba smiki o vraiment bali ba mutama bea bino bo moni pezele ko na bantu bali ko kabolango na ngo peza oli ko kabolango foma batata bo mitema mabe moko so bo bine bo sara ba mama mitema pasi ne na ngwali nga okabole ko skonde bazana ba otala na ndenge bazawa na ko kasima kanisa mo ki wapi makanisa ka kote logoti ndalinyo kwa tembe makanisa zone zo kanisa ngalinyo kwa tembe o naza sûr que eba ko kila na aéroport téléphone mobile ko siko ezaka ki moko azana pasi parce que azuki ndokuna papa na bango aza kufa ngo azuki ne matanga na musa azuki ni wapi yenga na ye tata na chito kama na aéroport anjini oye koleka wana pe kaka na osinale bino kanga pe na bombela ya bino te koleka na aéroport anjini na oyebisa bino ka soki ekoleka ndenge. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman,
avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Esprit mundele maele mundele atali ndeke atali aigle atali pigeon asali sepe avion. Voilà, mon pilote a bon, c'est déjà atterrissage pour toi qui est dans l'aéroport Angil. Dans l'atterrissage l'avion comme un rakimia. On a senti que on va me s'appeler. Encore on a vendu quand on a les papous. Est-ce que pneu bimela? Et cela maman a besoin de faire bien fona continuer à péter la bien on a vendu bien posé parce qu'elle expliqué on a déjà ma gambe. On a péter la bien on a exact. On a comment avant de poser dans le la bino. Ah, total la carte atterrissage. N'engeni do kita na aéroport. C'est Angeli. Donc ça le voyage na bino hein. Amati ici so. Calme, moment d'atterrissage. Avion comme calme. Quand le pilote habite à atterrir dans quelques minutes. Ah, est-ce que tout le monde prière? L'atterrissage. On a maille. On a combien de maille? On a maille. NC, préparez-vous pour l'atterrissage. Merci. Oui, ok, hein? Vous pouvez se préparer. Je vais vous dire que je vais vous dire que prière dans Haïti. Je vais vous dire et Nzamba Salam Okili. Voilà. On a bien. Comme les gens à Kinshasa, dans l'équipe Mayango, fleuve.
Ndiozo mata. Ndiozo kita. Ndiozo mata. Ah, loko ya avion. Bah, j'aimerais que je fasse ces arrêts derrière ma coloté vraiment. Ah, je ne vais pas pneu. Voilà. Bateau ezara na bapne non kaka kebi boum bien que kota boum tout ça l'atterrissage na bine longo Comme 17h22, faut toi atterrir à 17h25. Mon ami tout cas jaune, ah Angélie déjà. Ce qui peut me battre, ce qui peut wapi. Voyez battre. Pencil. Je sais pas. Voilà. Ah, la monnaie tout comme kita. Bisoana. Nyati mabele, nyati. Bisoana. Pilote nga fait. Merci. Voilà. Merci. Merci. Bisoana. On a sali voyage de la bino, hein. Merci. Sur la commune à Kinshasa, la mboka na biso. On est chez nous là. Nous sommes arrivés. Voilà. Bravo. Bravo. Allez-y, surveillez le fleuve, hein. Kinshasa, aéroport Djili. Il est 17h passé de 27 minutes en heure locale. Ouais. Restez assis et attachés. Remain seated, please. Voilà, Bisoana. Voilà. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Merci. Quand là, la muteza habitude était, comme mata pas avion, mata. Les partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable soirée et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Si vous avez changé de place pendant le vol, merci de bien vouloir regagner le siège qui vous a été attribué au départ. Pilote on dit ayebi ba maman na ba changer ma place. Bambanda wana na epsa kibino.
Ah, to quitter awa. Non, expliquer bien aura bien fait avant de pour expliquer bien. La biso na to komi. Voilà on a habitude de comme avion ko taper ko quitter pas habitude de tes grâce ensemble. Merci.